Un scénario. Mot de circonstances non, en tout cas, Chaba qu'il faut reposer en paix. Mon évidemment, Camolobi, on a même des FAO. On y va rimer, mais tout peut vraiment faire information. On n'a pas d'information. On dit que Nazan est 5 minutes, n'engue de l'île de Chaba en tout cas. Vraiment que non, les Kilingaï. L'organisation d'abord, Bolingo ya presse en ligne. Boti ya kabisote, bosi ya tabiso 1000 francs. Ce qui est là, il y a des mots qui sont accueillis en Afrique du Sud. C'est grâce à vous. C'est grâce à ma mission d'Abino. Yango vraiment balandé ba kunzi vraiment que en tout cas na no message. Alors on vient chaque Congo na. Vous avez pour chaque en tout cas merci. Alors comment ça va question on a bien combiner la monnaie corne ou milité quelle organisation tant dans la cour des grands, cour des grands, il faut la quitter. L'élite, cotisation 5 000 francs, 3 000 francs. On qui m'a au couteau. Au sein de 3 000 francs, même toi qui m'y caque. Tout le uniforme, même toi qui m'y. Mais dans la cour des grands, on n'a pas besoin de 5 000 francs dans moto. Mais tout le monde qui chaba dans la cour des grands, à moto à RTNC. Et RTNC n'est pas chaba. Ce qui s'est fait, on est tous là 1 mois, non, dans 9 jours, pas pour les chaba. À la canne bembe, 1 mois, 2 mois. Parce que tout le trop. Tout ça, c'est tant que mon ami te connaît. La modèle on a été vraiment un propre professionnel que en tout cas moto ça dit 10 jours au moins pour qu'on a moto ya cadre moi te ba kontra yawa c'est pas ce ministre azate ministre ya mais sinon ça l'ami bien na ndenge ya to l'élite ba kundi normal oyo ba yete merci oyo ba ye merci mais on avait dit que ba to ba ko salaté tout un temps de fête, occuper ma casse. Et puis il y a des morts partout. Ce qu'on constate, la mort est partout. Alors donc si vous voyez, tant mieux. Donc condamné au Yayete, to évidemment nous position la Tewabi, to Azawabi. Donc merci na Oinoso. Le Chaba d'abord, Azaki n'a un agent RTNC. Donc c'est normal, RTNC et ça là. On voit. Et puis Azalaki peut déjà membre à NTPC, Azalaki membre donc il y a salon. Donc Azalaki le pôle à l'aide de zone naïe quoi. Dans ma zone problème, il faut comprendre que certains naïs il faut pas ça la Bonjour maman. Mwinde pelaki. Oui. Wana papa na biso.
papa na biso tozalaki na ye atiki biso tokomi kokende kotika ye na dernier demeure na ye. Ça fait très mal komona papa akufi jeune parce que akomaki mpe papa te makufi basi kaka komona baartiste tozokufaka boye. On n'a rien parce qu'il n'y a aucune politique culturelle dans ce pays. L'artiste n'est pas valorisé, l'artiste est négligé. Entre-temps, c'est l'artiste qui garde encore une bonne promotion pour notre pays. Les lois sont congolais, sont les artistes. Parce qu'il y a nos musiciens, il y a nos artistes et comédiens. Mais qu'est-ce que l'État fait pour les artistes? On a besoin que l'État l'État a créé les visions politiques culturelles qui fait que l'œuvre de l'artiste est protégée, l'œuvre de l'artiste est subventionné, l'œuvre de l'artiste est à promotion. Mboka na biso sala nini pour na artiste. Même batu nyonso bazana bokonzi, babina bakofi, babina baluambo, babina nini batala théâtre. Po bango nyonso bayebi biso. Fachi Beto ayebi biso. Mama Denise ayebi biso. Kabila Kabange ayebaki biso. Mobutu ayebaki biso. Siko ndenge bakota nande bazobima. Masolo nini babeta pour na artiste. Ça fait trop mal. Mais espérons que na gouvernement lelo ça malokonde. En tout cas, papa Ozosala vraiment le côté et voilà. Biso artiste biso. Est-ce que yeba no artiste ça malokombe premier ministre. Artiste Bango. Vous avez créé l'artiste hôpital sur wana ya mama yema kona ndenge na ye. L'état te mama Denise a pensé na biso, a sali la biso ba carte oiko permettre que soit tobel tout que soit traitement. Ça c'est ça comment je peux dire c'est privé mais l'état fait quoi? L'État fait quoi? En tout cas, l'État wana na ba fête na babina musique. Ayezata la mukonzi moko ta sala fête abina musique alola. Babina ga musique ba Kofi ya ba Fali ya banani babina ga yango. Mais bino bosala ka nini pour la culture? Bozomo na te Congo ekufaka la culture etikala ka na bomo. Voilà. O ezalaka toujours vivante ezaka culture. Pour nion se kufaka na ngodi. Mboka se kufaka culture mtetikala. Mais lelo culture mtesali que Congo garder encore Combo et garder honneur. Mais qu'est-ce que l'État, qu'est-ce que le gouvernement fait pour? Après ça concerne à Batebele, ce qu'on a un problème, mais là ma ebele, là la pongi, ce qu'on va gégé, gégé, so mais la bombe, là la bossa nango. Bon, ça que on a raison, ma canne belé, batouan ma canne belé. La concerne au batikalo ba assurance à santé. Oh maman Denise a fait ça, faut pas qu'il ait pas contrôle. On ne sait jamais où il y a des maladies, il y a kala, yo bomba ngona mute mais ça là les kala ngomé. Je le foot mukero la mukaya mukoro mususu. Ma souvenir à bien pour na biso na papa Chaba. Ezebele. Au modi que ngona na ngana sokamwa. Taba bize Chaba kufi elekili nga oh. Na bengi simisi yoka vie ndenga yoka vie Chaba kufi. Et puis on a évité qu'il y ait na parler. Donc comment raisonner quand on a avant semaine wana tozwaka na Willery. Pardon la ligne wala na kati boye to neti na Willery ya kiti po biso kende kimpese nga simize photo zwa epela na rond point. Via kiti albe on a ke parler nga olunga kota monga fulano komi kota yote mikolo na awa te alba una keta na mer. Ko souvenir si le ngwe tele ko bimati nakata kar kaka zolo bananga ke no nakotisa kiango nga na peki no bambongo na nga ba frère na nga na bimisi donc mais en tout cas vraiment ça linga passer belé pour faire oyo Nathan na pona yebaka non papa Chaba na ina mona muke na tali na RTNC mais ce qu'on attend on a ko kusa na sko pembeni na ye tant muke na sali na feka ba 2 mois 3 mois toto yeba na benda bien. Donc souci on a dans mouvement yango wana na moi 2 mois 3 mois auto na comme sola na vie na moi revient salini ni akufi en même temps nana ba bon souvenir il y avait papa Chaba to kendanga na et pas ya Gentini Ngobila gouverneur de la ville Gentini Ngobila a pesa biso akabela mutu enveloppe na mais papa Chaba pesinga conseil moi binanga petit nanga yo a petit moi nanga bi mwana moni mbongo yo zui secret mon na ko peso na vie soko sali cop ba peso mbongo fo moi si na yo mona ngo na ndako conseil a pesanga yango na binanga pona nini mustana so ba artiste ba futa biso salaire te mais soko zui mbongo ko bombela nga moi si na hote pesa kai donc pesanga conseil mo kota na mutu na même temps abenanga mato ya binanga
groupe nyonso ya théâtre bakobengisaka yo bando bengaka yo kolingaka basi na groupe ya théâtre te nayebisi vie conscience na nga pesa la ya bongo mais au fortifier nga liso pesa nga sous conseil oyo na otikala kobosa na nga ngote mbo oyo bakena na logique balingaki déjà aux la famille balingaki ordre ezala bakena au moins humilité 6 jours 7 jours ba mbala moko bakena okunda kozwana mabete kozwana mabete ko bulula mabete vie shop azali mutaboy azali muta mayele azali mutaboy mais na kotala bandingo bazali kosakana na ye mingi vraiment bazate bandingo bazali bata groupe salongo bangwana bazali wana biso ba papa ko ba biso tozali awa olingi batuni bazala mais non yo yebi question nga nazo poser papa ko bolingo memanga likolo président na ngai olingi nana ya ba bata shop bata ba groupe salongo bangwana bata groupe nzo bazali biso ba papa ko ba pe biso tozali olingi bana bazala mais ndengo yebi ke soki s'il vous plaît président Koba ndenge yebi ke artiste comédien icon lokola Moscovite ndenga kufi be papa Chaba et sengi na mutu tout il faut azala bon eza famille balinga ke mbala moko boy ba famille balingi de sorte na mutu la bango balingi mot de la fin ndenge za ouais to ça souci baoba wala za baoba na biso na si bomona na Moscovite joua na ye na Moscovite to beta biloko na Moscovite a beta pe aba koba wani na bia alo kuna yo o pesa mbongo na poto ayezo livre pesa bi wala te longola pesa ngai nazana besoin livre te nazana besoin mbongo donc na Moscovite beta mikolo kuto za la pièce to sala luka makambo azala pièce na ngai mbaya tata mwasi na ngai zo sala luka makambo mais akufi nzambe kaka nazo molimo na mais to contenir pièce apesa so makasi to contenir pièce wana Arnio ouais ça va on sait qui oui na seki ponde wa bilongo la linete on a seki moi muke président moi liloba vie bosangana ki na ye bosala ki musala moko mais lelo azongisi molimo pa ya nzambe ndenge ezala to rendre la vie dernier hommage mais dernier hommage to rendre vie ça ya yete la photo le barapé il faut qu'on se le dise donc oyo pena za ya yete a mérité yango te mais on n'a pas le choix et à on n'a pas le choix comment papa il faut que le bapo ko tala vraiment icône ya mboka baoba obi ke vie Chaba sala makambe bele mais na ko tala leleli obino bolele lié donc to bateni to ko lo bon en tout cas moi aussi je n'arrive pas à comprendre de ce les gars je n'arrive pas à comprendre mais bande ko langa na ono osala ka bande ko langa ba artiste soki to ebige muta kufi jour ta ko rebima to tika ba misala msuto onde ko sala to tika ka misala na to ya kaka esika oyo matanga ezali tala onero eza onero Chaba te mais misusu bala ba tournage misusu bala mambo belé donc eza vraiment passé vraiment donc via kendela na pina kimia pe magana kimia po toi mingi ya kolobate vraiment na moment où mot de la fin ndenge mot de la fin na ngai tozana besoin bande ko na biso ba artiste tala ka avec corps de côté na minute o mais tala bato tala espace ezaka passe donc mbala sima bande ko ba yeba ko cha mo maboko na makambo ya ba artiste s'il y a un problème faut te ba ko arranger biso na biso to noraka ba oui il faut to noraka ba oui tala la caméraman da zu image ne ko de côté na zo kende soko tali mais to yebi monsieur salama wa to yebi ne ba bangume salama wa mais oyo pena donc otala ko beta pe balle na kati ya pose pe balle bandi ko beta no bala o betilaro lembaro obimilaro keilaro donc tala ka mais ça va passer donc ape magana kimia président atiki bana combien moi si oui atiki moi si na bana en tout cas nombre bana en tout cas je ne sais pas encore mais atiki quand même moi si na bana nombre bana nde en tout cas na habité atiki bana nazala moi souvenir malambo na pièce moto to jouer ne pananga et lui on a PSTV la canal plus 342 et ben 49 par 349 ande ko comme avant batonyo surtout ba koma tala ko ndengo la komi liboso ba de tout azo bengo pas personne je suis là mais place à tournage au mona ga yemoko amé la comité Serge passé par toi communauté j'ai ma communauté mais ça commis et donc on est makanga makasi et puis ande pesa mo conseil moi trop ba période dans de retourner sur ba pièce wana pour tous ba to fréquenter groupe salon trop na ba molai
nga na travaille mingi na Moulaï, na travaille mingi na Papa Elombe, to travaille mingi côté wana to zala mingi na groupe salon to ne fréquenter mingi na bango to message na bango. En tout cas c'était bien mais ils a passé là to zo monde à lelo boy. Nde to zo monde à lelo boy donc ils a passé la motema to zo loba moto c'est quand même mambo fait si là. Il faut si là vraiment. Mais ndenge bozo kufa oh pe quelque part to comment dit mama loba basana nzala musuke bino bozo kota bikota kota pona succès. Ah, en tout cas, on a évité Mambakisi, on a évité ce qui aspirine, on a évité. Mais qui se distinguent à travers leur talent. Aujourd'hui, c'est la tristesse, bien sûr, mais c'est également une célébration. Nous célébrons la vie. On n'est pas ici pour pleurer, mais plutôt pour célébrer la vie. Le talent de ce qu'a été celui que nous pleurons aujourd'hui, Monsieur Samuel Mouteba Chaba. Étant donné qu'il a hissé très haut l'étendard culturel de notre pays par son talent, raison pour laquelle nous sommes venus ici en ce lieu hautement culturel pour dévoiler son nom qui va demeurer ici pour l'éternité. Ainsi donc, les générations futures qui viendront pourront faire un tour ici et contempler là où on a érigé son nom dans ce monument réservé aux artistes. Alors pour ce faire, je m'en vais sans plus tarder inviter Monsieur le Président de l'ANTPC qui sera accompagné par celui qui nous a fait honneur de représenter l'autorité en ce lieu. Voilà, il sera accompagné par l'honorable député national Ados Ndombasi. Mais avant le dévoilement de la plaque avec le nom de l'illustre disparu, nous invitons Monsieur le Président Massimo de Brende à venir placer un petit mot en l'honneur de celui dont nous célébrons la vie aujourd'hui. Le repère Maloba, la président Massimo, Ndenge Tolobaki, Tosangani Awa, on a honoré Moko Kati na biso, Oyo, Alekisaki Bomo Inae Mobimba, on a kotombola lokumu ya mboka na biso na culture. Alors Yambo Yako, Kungo la plaque, Oyo Zana Kombo na ye, les Amasumu, soit qu'on pesa moi liloba. Par rapport à la moto haute, ça que Lela Lelo. Merci bien. Merci. Liloba na zanango ezali ya kosenga na bandeko nyonso tozali ya artiste totelema tobetela Chaba maboko makasi totelema s'il vous plaît. Tobeta maboko makasi mpona Chaba s'il vous plaît. Maboko misusu. Maboko misusu. Maboko, 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 maboko. Alors, on voit la deuxième artiste, mais enfin, Chaba Ollier. Chaba Ollier. Chaba Ollier. Ollier, Ollier. Le Moscovite. Ok, donc maintenant, juste maboko, makasi s'il vous plaît. Merci. Merci. Nazopesa courage mingi na groupe Salongo. Le groupe Salongo bayebi que de plus en plus batu bazosila et qu'on marqué psychologie psychique mingi mingi. Donc on lendisa groupe Salongo pour que oyo batikali
batika te parce que groupe Salongo ezali nde drapeau. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Monsieur le Président. Alors, le professeur P. Maloba azali kati na biso mais atongwama lelo awa aza koreprésente Mbula Matadi parce que azali député Molobeli, député national. Alors nous allons lui accorder le micro. Après Samuel Liloba, Yamote, Tofungola, Oezana Kombo, l'illustre disparu. Honorable Ados Ndombasi. Beauté. Beauté. C'est vrai que Matebele m'a baraté. Je me rappelle à un artiste, je suis aussi opérateur culturel. Geshaba Azali Kouloutou. Et j'ai eu la chance de jouer aussi avec lui. Aujourd'hui, Ezali Passimini Narata Motema, nous perdons un grand. Mais que dire, artiste à Koufaraté, il va survivre grâce à ma œuvre naïe. La PCP Makassi, le groupe Salongo, Makassi aussi, la famille biologique naïe. Voilà un peu le petit mot que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable Ados. Il est parmi nous en tant qu'artiste, il ne nous abandonne jamais. Il y a notre banque Sumbela, n'est présent à Souma Lobaki Kuna, politique culturelle, loi sur la culture, Todos de Lango, dans ma banque Omi Balé. Le Moscovitch. Ozayo moko na chanté. On a salle du parti dans mon cas. Avant que 75, 76, Bissotoyer. Tango, Papa Tissé Sana, de heureuse mémoire. À ce pays qui n'a pas service, n'a biso. Donc, disons que tu accompagner la pièce, il faut que ça ait succès. Dialogue contre sans souci. 4e épisode, nous avons l'examen à TV, tout ça qui a un spectacle vendredi, samedi, dimanche. Oui, mais il y a une répétition et sa répétition. On a retenu la vieille Chaba, script ya solo. Donc, dialogue nangai mobimba. Il y a pièce il y a spectacle, on a un 3 jours avant répétition. Pour attendre, nous avons une idée. Parce que les artistes attendent après sur le texte. Pour vos esprits, le texte, il faut que vous mais dans 4 improvisations, vous allez libre. Arrêtez là qui est le Qualiboso, il y a une humilité. En tout cas, les balobako qui sont filles à comme madame, nga, azolo ba solo na banga binote, na banga toi misimo quoi donc ça. Atolo soir na été. Ateli ko mona yete akena barabara kanda kanda donc c'est-à-dire azui kanda to soani. Salaki. Salaki ko partager. Azobe na aka kombo azobe na ngeti kala kona ba. Azobe na anga ufarte. Azobe na kombo ai. Na osenga na bino bozo ya sima na biso bolanda ndakisa na biso toza bato akoyoka na makasi polémique faut ekufa po tato alali génération nyonso a joué na biso obengaki ye na nzonzinga ayaki obengaki ye na nini ayaki mpona kotalisa ke aza sim oyo eza kokota na batelefone nyonso donc tolobaka na génération nyonso. Mon grand frère, l'artiste ne meurt jamais. Bonsoir, moi témoignage pour la Nabiso Chaba Moscovitch. Donc, Biso Kuzaba Namike, tu vas monter la vie, la papa Nabiso à la télévision. Je me demandais qu'un jour, Biso peut te pousser à la Lissano. Mais tu es dans la Lissano, tu es petit, papier.
Malibiso travaille dans le rôle de témoignage ya liboso nazopesa abenga papa Chaba na histoire na maki 5 là-bas asalaki version yango ya awa ntango naosala version ya distribution abengaki ye ayaki tozwaki na ye vraiment azwaki barole makasi na filme wana ya 5 mama et puis toyaki kopréparer voyage moko pande tosala na Paris mpona kojouer na LC eki production ya SND Kilombo donc biso nyonso tu tozalaki na kati ya ekipe wana okoti bamaki ensemble eza mpo na nga ntango mosusu mba liboso namona Vechaba ndenge alamukaka na ntongo na ndenge alalaka donc tozolala esika moko tozolia esika moko tokendaki makiti na Matadi tuka tozwaki temps ebele na bapapa Chaba eye koarrive tozongi nga naye kovoyage nake comme éclaireur mpona koprépare sale na LC oyo tozonga osala production akei nazongi après 3e tour yango mpe okende nga natikali na ndenge alaki tourne oyo ezalaki na bajani bapofile nze bato ebelebele donc pour dire que nazwaki temps mpena ya kozala na papa Chaba mpe toyebana ndenge nalaki na bandal aki soki azwi temps balokotela nga tumema na bandal yamo tokenda biso toskate kotaki ntambo kota suka nga nakoma na bovan awa bango baza na RTNC donc r nyonso tu tozalaka kamisi tovandi na biso kovita donc oyoka pere atiki biso ndenge akolobeza kaka ke nzambe ayamba molimo na ye mpe ezali toza awa mpona koya kolela papa na biso Chaba atiki biso en tant que moko ya bakinois kolandisami ya président Godé aye tokabolama wana baartiste comédien nyonso ena libota na ye mpe toyebi ke koperdre motu eza expérience oyo basouetaka mokuku te na wana ekotelai biso mpe na assemblée provinciale mpe ntango nazwaki programme nalobaki na boya mpona korendre badernier hommage na ngai eloko nakofukisaka na koprésente bacondoléance na bacomédien nyonso bacondoléance na nga na libota na ye obima mpe na bacongolais nyonso parce que oyo akei aza acteur oyo to comédien oyo asepelisaki mpe bato na babulo eleki à travers ma différentes pièces oyo abandaki kojoue engai moko mpe ezalaki na pièce moko na banda kolanda mingi ya ye vraiment molimo na ye mpe mana kimia nzambe ayamba yango et la terre de nos ancêtres du soir Niger. Merci. Voilà, on va dévoiler la plaque. Ce sera solennel. Aux grands hommes, la nation reconnaissante, nous allons applaudir très très fort pour Mouteba Chaba Samuel. Ainsi donc, son nom est gravé à jamais à ce lieu. Bonne République Nabiso. Bravo l'artiste. Bravo Chaba. Bravo. Bravo Moscovitch. Bravo l'artiste. Bravo Mouteba. Bravo Chaba. Bravo l'artiste. Chaba, c'est un grand artiste, un très grand artiste, comédien, un grand cinéaste. Moi, je suis un opérateur culturel, je suis fier de le dire. Il était évident d'ailleurs pour rendre un dernier hommage à ce grand artiste, à cette célébrité qui nous a fait autant plaisir. Donc, comme on
Si l'artiste ne meurt pas, il vivra à travers ses œuvres. Voilà, et nous, en tant que député national, nous sommes venus bien sûr honorer sa mémoire. Nous allons continuer à perdre l'artiste à la mission venue dans mon monde. Vraiment, on va faire rêver Bichot depuis un moment. C'est vrai qu'on a trop fan de théâtre, mais on a surtout dans la pièce de Moscovitch. Et maintenant, c'est que ça va moins mingi. Parce que les lois qui Bichot nous ont décidé. Et je crois que relève est assuré parce que les jeunes peuvent avoir au sein de la bande de l'Omobani. Il faut s'inspirer dans la Quand le président a dit que polémique il faut ici là. Mamba polémique et d'ara art et de l'ibosauté. Voilà, Narolobara, Moni Monae Pe Monakimia, accueilli Bichot Tikali, va œuvre naïe continuer pour l'obélaïs à la absence naïe. Voilà, au nom de Bakinois, on a présenté ma condoléance à la famille professionnelle naïe, à la famille biologique naïe. Maman. Bonjour. Oui, Mamouké. Un monde d'Engezalaka. Ouais, en tout cas, mes condoléances à la famille biologique, à Chaba et puis à l'artiste et tout. Tout ça vraiment dans ma tanga, au Ebikaka. Donc, ils n'ont pas sur Kabana, Mouto, au Bozakine déjà, Babatan et Belé. Puis papa n'a biso, icône na Moussala, en tout cas vraiment, et ça les biso vraiment passe. Mais bon, c'est Dieu qui a donné, et nous avons besoin de Moutou, Azur et Pesaki. Donc, nous avons besoin vraiment de courage quand l'artiste et tout, courage dans la famille biologique. Courage dans biso, plus tard, donc, dans mon information. Pour un retard. Donc voilà, on a trouvé Victor au la photo, autant que vraiment il y a maman n'a koufi et on a eu un monde c'est long et que papa n'a biso pratique biso, ndé après na que matanga na. Donc on a moins été potard na ça babash. On a matango ya tante nanga et permettre que na kuna temena avec ezala awa na oya awa na monsi face à puis na temata polémique mo musée de Kana ezala ba bebo en guerre génération ceux qui mukolo mo kufi ba jeune mo na ara et ceux qui mo na bina kufi ba jiba vie wana bayaka ba vie bazo se déplorer comportement la bino ko lo ba nini ba vie wana ba comédien bazo ba kebino za guerre génération ceux qui la kufi boya raté. Bon on a évité par rapport à ba disponibilité batu ndeti ngayo na salle fort na ya lelo parce que les gens ne papa n'a oui, il y a un retard par rapport à notre expliqué. Mon niveau, à la tante n'angai. Donc on a sali babash, on a sali babash na banino. On a sali on siko ka na victoire. On a réussi à passer matin eza. On a sali on pambate. Eza pour un bit, là au moins sali que na moi na manque était maintenant na awa. Na ebi ke ba ndoro ba comprendre nga. Na sali que fona moi na. Na ebité papa ba tamu susu ya batu. Mais nga na ebelo ko na zanga raté.